La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, bonjour bande konanga mbote na bapionso bolanda Xile Botelwa TV. Bonjour, bonsoir à Boebi déjà yango et dépendaka vraiment na air oyo okolanda biso dona air okolanda émission na biso nde okozwa bonjour topé okozwa bonsoir. Bande konanga lelo to na likambu ya Marie-Jeanne Bololé, en tout cas internet eziki. Internet eziki, internet et pelimoto. Marie-Jeanne Bololé a eu répondre ya Gabi, a eu répondre Bijou la reine. Alors, batuboya ofinga Marie-Jeanne lelo, bozoya bozo finga Marie-Jeanne ermo boka musanga, tandis que boyebi internet déjà ekendelara bongo. Eza batu musuba sepela na bango soko fingi no ye na réseaux sociaux, azana ya les envoyer na kimia. Mais zana batu mususu oye yepe aye, oye yepe aye. Nasir natela bino déjà émission moko awa pona kotalisa bino lolenge kani o Marie-Jeanne alobaka na ya Gabi aboyi na ye na kombo na ye. Alors débat ya Marie-Jeanne na ya Gabi e bandi lelote. Débat ya Marie-Jeanne na ya Gabi e bandi lelote. Marie-Jeanne déjà aleka na TV pona koya koloba likambo oyo. Tumonaka Gabriel aleka na TV alobaka pona Marie-Jeanne. Alors Marie-Jeanne alekaka ayaka kolobake aboyi na kombo na ye, aboyi na kombo na ye Gabi atangaka kombo na ye te. Alors pona ngana omona lokwa so mutu déjà pekisio na kombo na ye, mutu alobi déjà ke kotangaka kombo na ngate, alors o tanga kombo ne supwani. Tozo ya sala be mission, tozo finga Marie-Jeanne, tozo condamner Marie-Jeanne, pona nga na moni penza place ya ko condamner Marie-Jeanne te, parce que Marie-Jeanne a mis lobelaka déjà na ya Gabi. Amae, ane ya sika, solo ya sika, na gavke, papa, na mai matali fertilité masculine, grandissement des troisième jambe, qui mobali salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti zongi, ba mamae, ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, komina, 65 ans, maman, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope alalakate, salina solution, na gavke, pona loposo, totikalisi mate, vergeté, abengi nduta, bouton, tache, acné, na gavke, ba produit bio, kaka na 5 jours, ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tosalina gamme complète, ya copacola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, colo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, théo, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, au zongi mobimba.
Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan industrie Allemagne be Angleterre. Na gafke oko sepela. Aboyi na kombo na ye. Soki ya Gabi a continué ki na kombo ya Marie-Jeanne te, mele Marie-Jeanne pe, mbe Marie-Jeanne pa linga ya pe na TVT aya kolobele ya Gabi. Ba comédien bozo kola kaka te. Bokola na âge, banzoto bilongezo nuna bino. Âge zo poussa na bilongezo nuna bino, banzoto zo kola bino. Mais na maturité bozo kola te, eza nini. Eza nini. Barandango obo salaka, eme mabino wapi. Bokomaka barando na barando ango ekome mabino wapi, barando na bino obo sala ebele belana. E portele bino nini ekome mabino wapi. Alors bandeko nanga nako yokisa bino message ya Marie-Jeanne apesi pona ya Gabi na Bijou la Reine. Affaire Bijou la Reine na sir bato bolanda déjà réseaux sociaux boyebi affaire nini oyo tozolo bila pona Bijou la Reine. Ezalaki na fête moko bakendaki ya producteur moko ezalaki Major Zolozolo, celui Zolozolo entre Major Zolozolo to Major Bisadidi na bosa ni kombo ya producteur wana. Bakendaki fête ya producteur moko kande toyebi na kala bango mo bazalaka ko produire ba film na bango tezaki ba producteur ba uti poto ba ye ba produire ba film na bango ndeka kizalaka. Alors bakendaki feti ya producteur moko Bijou la Reine azalaki Mama Bellevue azalaki Leanda azalaki ba comédien belé bazalaki wana. Alors Leanda azalaki déjà ko solola na mama na biso Bellevue Kandi. Babanda déjà ko solola bino mo boyebika bo solola na bino etombeka ton mutaleki liso na bino pe komi na place oseka boseki. Mais batu bazui image wana pona kokata yango kolakisa Bijou la Reine kolakisa tala tango lekaki basekaki. Mais comédien pe comme azaka na sagité ba comédien musu comme bazaka batang so batanga te toyeba te comme maturité ezalaka te ba présenter ka vidéo balobi talande baseki na vidéo directement oye ko bima na média oye ko finga yo zalaki sur place. Est-ce que monaki basekaki oto basekaki ote? Yango bomo na lelo ba comédien ebele ba ofingama. Yango bomo na lelo ba comédien ebele baza suna valeur te po boli ko landela ba biloko mwa mikie. Yana eloko musu muta ko sala yo obimisi pe kimukolo vandi no po répondre te. So répondre te elongolo eloko te, elongolo bijou te, e ko changer la reine te, e ko longolo na eloko moko te. Alors Bijou la Reine azaki sur le terrain, azaki sur place na fête, amonaki na ete elonye leka ki tangu ye ayaki koleka. Mais tangu aleki tellement leya bazaki déjà na lisolo na bango na Bellevue kutalingaka kuya nde baseki. Bazaki déjà na lisolo na bango basekaki ali eko créer polémique na réseaux sociaux pour batu balakisa ki ye Bijou la Reine ba parti wana ale. Ola vanda kimia yazaki sur le terrain omona ki te vanda na okimia ayeko leka na TV ayeko finga ayeko bimisa ba ko tenir ba propos moko o ezaki vraiment propreté. Alors atanga ki kombo ya Marie-Jeanne Bololé tolali kolala kola mukato vandi toyeko mona Renate Ifoku Ndaya. Renate Ifoku ya Gabi akende kotala Renate bazolia bazobeta masolo comme bango bazaka place bakutani ifo caméra za la po ba mesana koloba mabe ya batu ya Gabi azalaki wana abandi koloba bandi kofinga bino mo boyebi ya Gabi nenga azalaka na ya bandi koloba wana ale atangi susu kombo ya Marie-Jeanne. Alors Marie-Jeanne asiportaki na ete yepe abimaki ayepe koloba. Bomonte ke bino moko ba comédien boluka rando na bino moko. Ba chroniqueur lelo ba komi ko sakana na bino. Ba chroniqueur lelo ba komi ko luka. Eza ba chroniqueur ebele ba opousa na kapene na bino bazo pousa ka bino bolo ba po bango bazo matière. Mais boka musanga so bozala na bozo zanga niveau ya sagesse pour ko comprendre loko wana. Ba comédien eloko ezanga bino ezaka sagesse pour comprendre que ba chroniqueur ebele bazo utiliser bino. Ba chroniqueur ebele bazo sakana na bino bazo profiter na o bozo bimisaka na ba chaîne na bango. Abengi yo oleka na émission na epo ayebi ke obeta ba bombe.
abengi yo oleka na émission na po yebi ko beta ba bombe tango beta ba bombe émission na etalema tango etalema mbongo ekota na poche na yo te mbongo ekota na poche na ye mais nani o abimi mabe à travers baninga na ye eza yo nani o abwaki ba bordir nani o bayini nani o abimi mabe eza yo mais ye a profiter ka na maloba na yo a profiter na émission na yo pour mbongo ekota ata pesi $20 ata pesi $30 mais ye a profiter na visibilité na yo sans bino boyeba ba comédien bozonga batu Boa mikolo, ba âge komi bino déjà avancé. Mais nazo comprendre que ce qui tile les lobos zaka na système ako lekaka ya kufingaka. Yako lekaka ya kufingaka. Bijou la reine, oko leka na émission te sans otanga kombo batu. Oko leka na émission te sans otanga pena belle vie eh boy na yo comprendre to yo kaka Jérémie lobaka masido to yo mona ngo pa ya Bijou la reine ke masido na bobenga kizala belle vie bulu kaka kimia yo ba yeli yo kaka ba seka yo moko to zaki sur place yo moko leki o moni na oto yo ki na ote mais betango kara Boyoka na raté pourquoi? Ya Gabi na Marie-Jeanne boa batamboka moko boa bangala. Ya Gabi Marie-Jeanne boza bangala. Marie-Jeanne na Bijou la reine, Marie-Jeanne bolinge sika mo Bijou la reine abota, Marie-Jeanne abota na famille ya mobali o Bijou la reine abalaka. Libale kufa. Boyoka na kate poanini. Ya Gabi Marie-Jeanne aboya na kombo na ye oyaki koloba ngo na émission po na nini lelo Marie-Jeanne na ye ko répondre lelo bomondenge na otela bino ba video ezali bomondenge bino mo boyo luka makam bino moko bozo pesaka biso matière bino moko bozo yaka ko provoquer ka YouTube avandi na ye bozo yela ba chroniqueur matière bozo silisa valeur na bino ba comédien ebele valeur et sila bino likolo na bino moko ba comédien ebele valeur et bino mo bo remarquer te tango bokoti si rando na motema mabe na kati ya théâtre nde ba valeur na bino esili bokomaka ona oboyoka na kate ona okofinga na tina réseaux sociaux ba chroniqueur ba okosa bino Bako sabino, bomoni ba communicateur, bazo ko sabino. Biso to lingaka matière ebima. Biso to lingaka bo potana bo swana na bino kuna, po biso to zo matière, yango nde biso to linga. Mais bino moko na bino mo bozo comprendre te ke ba chroniqueur ba ko sabino. Bo comprendre te, bo banda théâtre ensemble, mais lelo bo yeux pesa bo kabwani. Lelo bo koma ofinga na bari, bo manakaka. Bo manaka pa ba histoire na bino sila. Oh, tchela, oh, mabe, oh, boma, oh, boma, bobo, manana bino, pour ba histoire na bino si la pour boli ko se respecter te. Boza na bana, boza mikolo. Boza na bana, boza mikolo, mais bolingi ko se respecter te. Ba comédien mboka na biso bosa la soni. Ba ajezo poussa na bino, mais bozaka toujours na barando, bozaka toujours na buzo ba nani akosunga muninga. Bino pena bo bandi ba carrière na bino na pasi. Boke ko luka ba place ko tourner na pasi bo bandi musa na bino. Me boye ko kola na place ko lingo e bakisama. Ba comédien boye ko kola na place bo bakisa bolingo na bino e bakisama. Me kaka parmi vous bo kotisi ko ina na ya makasi. Beaucoup de ce qu'il y a ma case comme ceux qui ont abima qui une émission à salir émission il faut à tout aborder il faut épousser au côté abima ceux qui moutumo kabimi na réseaux sociaux il faut ebenda ba émission ebele pourquoi parce que bozo beta karaté ceux qui est comme abongo eza po bozo koka ko beta karaté bo beta makamusu kara Bobeta makamusu kara bo développer théâtre. Biso to koma ba fan na bino to linga bino pona musala théâtre. To linga bino te pona ba rando oboyeli biso na réseaux sociaux. To linga bino te pona ba matière oboyaka ko pesa ka biso. Biso to linga bino d'abord pona musala obosela ka biso. Et ça la biso bien to vanda ka total ba théâtre na bino. Et ça la biso bien.
yango nde biso tolingelaka bino kala barando oyo ezalaka te. Ba série ya ba producteur ba bande ko yaka ko produire barando oyo ezalaka te. Barando ezalaka te. Tala lelo nde bokotisi barando bino na bino. So toke kota Mimika Bongo. Mimika Bongo azalaka bien. Mimika Bongo azako solola bien na bato. Mais Mimika Bongo pa koma na barando. Oye koto Marie-Jeanne Barando. Oye koto Sila Rando. Oye koto Belleville Rando. Oye koto Enani Jérémy Rando. Toya koto Enani Irsil Rando. Dinana Rando. Koto Nani kotiti na ba génération amikie. Bosa la soni ba comédien. Bosa la soni. Soki lelo rando na bino ezaka pona Belleville ndenga kenda kolinga kuna na kota mama ya mama nani mama Olive Lembe seke boamite mama be. Boamite mama be. Mama Olive akoka kotinda bino te boyina soki Belleville po bo créer rando entre bino. Po liboso botango boza kosola ba rando ezalaka te. Eza clair et net rando eya na réseaux sociaux parce que Belleville akoma mwasi ya papa Dani. Eza choix ya Belleville. Eza choix ya Belleville. Soki nzamba salaki Belleville akutana na nzela mama Olive Belleville akutana na papa Dani. Nzambe nda salaki bongo. Eza kande nzamba salaka na nzela ya mama Olive Ariashu akutana kana mobile na ye wana Mike Libale simbaka te. Toyebi mamba ya Ariashu. Libala ya Belleville esengela ki ezala bongo. Nzamba kana ki apambola ye na nzela wana. Nzamba pambola mutu à travers mutu. Nde nzamba pambola ye Belleville à travers mama Olive. Nzamba memi bango ti ba yakuta na papa Dani. Me bino ba comédie bokotisa motema mabeka kapona mobali ya muninga. Ezaki nzela na ye. O ngalo bango. Lelo soki papa Dani abimaki soti pa bala sila linga boya te pona mama Olive. Soki papa Daniel bimaki o abala nani ya gabi linga boya te pona mama Olive. Soki bimaki abala dina na linga boya te pona mama Olive. Batumsu bazaka pon. Peut-être mama Olive bazaka pon ya Belleville po atombo makuta na papa Dani. Mais lelo ba comédie bo créer rando wana ebanda kaka makamba kinga kati nde kote la bino rando. Porando oto yebi ezaka liboso ezaka ka ya gabi na le ya ndaya. Bazaka na rando ya gabi abimaka alobaka makamba ya Baptiste ndenga bota na le ya ndaya ya gabi abimaka alobaka ngo. Rando o ezaka na internet ezaki ka rando wana mibali. Bayaka kutu koloba na le jour bakenda kozwa babiloko pa mama Olive ya gabi alekaka pesa ka mbote te mwa makele sala makana nde ya gabi asekaka baloba naka wana ba video wana ezali na internet. Metala nde bokabwani po muninga kene kolinga po muninga babali ye po muninga kutenda mobali na ye. Talande bo kaboni, talande bo kota motema mabe, talande bo koma kofinga ndeko na bino ya théâtre. Après liko na boyo créer des camps o ezake abakuku na famille bota. Liboso tozaka nango te na réseaux sociaux, ba théâtre bando talema. To bando tala ba théâtre. Mais bo motema mabe bo kotisa na kati. Ole motema mabe ngo esuka kutuka na ba fan, mais motema mabe ekota na bino ba comédien. Na lobaka Belleville azalaka yemoko contre ba comédien nyoso. Poso totali ba comédien belé ba kenda kota sila. Pona yo finga mutu moko. Esika rando e banda. Soki Marie-Jeanne afinga me pa ya Gabi. Soki Marie-Jeanne afinga ma epa ya afinga me pa ya Bijou la reine. Esa po Marie-Jeanne le kaka koto na famille bota. Po Marie-Jeanne aza na famille bota. Chose grave to mona abako marake. Marie-Jeanne kuta yebi ko jouer théâtre te wana bokosi po Marie-Jeanne joua kitoko. Marie-Jeanne jouara kitoko. To sala likambo na motema mabete. Na TikTok nanga na poste photo papa Dani na Belleville batu ba yo chola ya kuba mwasi mobimba ke bala libala deuxième bio. Est-ce que ma bala deuxième bio e bandi lelo? Libala deuxième bio e bandi na temps Belleville e bandi na temps Belleville te?
Combien de bateaux, combien de femmes au bazo commenter kutu wana bazape na bababa la ba deuxième bureau. Ya Bellevue kutu zake mobala boya ki na ye aboyine mosa libosa yo bala ne Bellevue. Mais combien de femmes au tilolo ba yebi kutu ke mobali tala ezala bino ba jeune fille. O zake o vivre na homme marié yeba ko za deuxième bureau. Pour vivre na homme marié o azana mwasi na ye. O vivre na homme marié o azana mwasi na ye. Ya Bellevue kouteza ke liba le koufi baba liye. Ce qui marija na bande ko leke pa Bellevue te, mepe a koutani na mepe discussion wana pe ya yene ya Gabito na Bijou la reine yete. Bozaka ini, lelo bokoma oleka ko finga na ba chroniqueur ba koma okosa rabino. Chroniqueur bengo ya ko sa l'émission pa nga pa yebi o tout abordir. Ayebi ke mission o e ko pesa. Abando tuno ba question mo ayebi ke yo koto na koto boloba na raté. Mais tia obengo ke sa l'émission pa na e po abando pozo ba question mo be ba question piège. Po obimisa ba biloko mo boy o tout abordir. Mais lo kwana bo comprendre ngote bo créer kimia ko. Bo créer kimia. Ba na biso batala rabino. Ba na biso batala ba théâtre batala rabino batala ba ko finga na bino na réseaux sociaux. Bo créer kimia. Marija na ko répondre pour ya Gabi a finga qui est, pour Bijou la reine a finga qui est. Mais tant Marija na répondre table émission de bimie belé. Marija ne luka kimia, Marija ne luka kimia. Pour nani te boyebi si pe ya Gabi a luka kimia. Bijou la reine luka kimia, ya Gabi luka kimia, Marija ne luka kimia. Bangonyo so ba luka kimia. Bangonyo so ba luka kimia. Eloko eboma ba comédien na biso eza balobaki na yokaki basalaki boy soto bito ke na likamba Bijou la reine tande ti likamba Bijou la reine yo moko kutozaki na fête sur place yo moko na fête sur place omoni makambo wana ndenge leki obeti no kara mais muto ye ko tia pression tala omoni loba zongisa boy muto ye ko tia pression mais yo moko zaki na fête obete kara. Yo moko zaki sur place, occupé na ote, omoni na obango te, o sentir no te, o leki, mais mutoye ko benga yo po leki na émission, o yepe ko loba. Bozala ta, tango boleka na bémission bo fingaka, bo tala ta bolamu mukie o muto salela yo. Avant yo finga. Bref, ba comédien belende bozawana, bazo tia bino na erreur. Ba youtubeur, ba chroniqueur, bazo tia bino na erreur. Comédien a muto lokumu. Comédien a mutu, artiste aza mutu moya kozwa légèreté. Artiste aza mutu lokumu, metala ba artiste mboka na biso. Ndebo sili valeur liko na bino moko. Bino moko bomi sili valeur na réseaux sociaux. Botala baninga na bino ba mibali ba na valeur. Est-ce que bomona baninga na bino ba comédien mibali. Botala no différence ezali. Bosisi valeur bino moko likola ko finganaka, likola makambu mobo ezata na importance moko te. Bino moko bolongoli valeur na banzoto na bino. Tolo banini. Likola motema mabe, Richard Mukoko akufa ki bozuta okunde bino nyonso te. Naza comédien. Bino mo bo remarqué te ke na rando bo sungana te. Ponde bo koti rando makasi bo sungana nde nini. Na rando bo sungana te. Yango bo mona ndeko na bino comédienne bouy azana maladi o esenga peut-être lisungi bo sunga ye mais comme bino mo bozana barando bo sunga na ndeni bokota barando bokota kota o koto na ndenge na o koto na ndenge muta ko sunga muninga zate en réalité ba comédien boza ebele so bo cheka motema malamu na kati boko sunga na bino na place bobi ma air nyoso likambu boye ko senga SOS na TV. Na place bobi ma air nyoso so bozu likambu boye na TV boye ko senga lisungi. Boye ko senga lisungi sko imagine soki boza bino nyoso. Imagine so boza bino nyoso boza même esprit, même moral. Bosunga na ndeni, bosunga na makasi. Parmi ba comédien ena ba comédien belé ba simba mbongo. Parmi bino ena ba comédien belé o ba simba mbongo ya makasi.
Ba comédie belé o basimba mbongo ya jeté. Donc so bo bibo sungana o moko na bino akufela ki boko sungana makasi bo simba mbongo. Mais bo sungana te pourquoi motema mabe eza mingi kati na bino. Motema mabe eza bokabwani bozo sepela komona elevation ya baninga musuti. Ata na banda kuta ba mama babota biso tanto bota maka ezaka mwana nyoso pamba maka ndenge moko te. Boza 6 me mutu na mtaza lipamboli na ye. Baboti bino kana mama ngo moko me mutu na mtaza lipamboli na ye. Do bino nyoso boko pambo mandenge moko te. Boko pambo mandenge moko te. Mais tu comprendre te motema mabe na ba comédien pasteur de la foi o aza pasteur abenga bino asangisa me esimba te siko bino nani osangisa bino nani osangisa bino bozela Yesu ye moka longwa na trône na ye akita ya olobela bino po botika barando to ndeni nani osangisa bino Muto aza pasteur kati na bino. O ye mo pasteur de la foi lo baka nzamba tinda ye na musala comédie ayeba kitina. Nzamba tinda ki atindeli bino mutu mo bo epene na bino, muninga na bino, nzamba tie epene na bino ayeba ki le pourquoi. Ayeba le pourquoi tie ki pembe na bino. Mais boboya pasteur de la foi. Abenga bino bo sangana boboya. Boboya kukuta na kusangana. Pourquoi? Bolinka barando, bolinka ba problème, bolinka okoto alobaki, okoto asalaki, okoto azongisaki. Elo mona oloba na Renate ifoku. Batu bayebeli yo na barando te. Bima na point olingo kota. Na cadre olingo kota bima. Oyoka ki Marie-Jeanne ebisaki yo Renate bima. Oza ba projet na yo, folanda mobile non États-Unis, outi obota mwana na yo, ozo melisa mwana bima na ba distraction oyo. Bima. Yaya, ebomaka carrière. Ebomaka carrière. Tala Bijou la reine carrière ekoufa. Bijou la reine banda longwe pa Bellevue. Est-ce que si la date tient à théâtre? Bijou la reine a joué à malongate. Mais azaki quand même moi actif tant que pas Bellevue. Ba olukela ke moi ba poste. Ba opesa kaye. Sera ba major zolo ba zo pesa ka pesa kaye. Ye mo pas zaka na groupe une ezo tambolaka. Mais banda ka kota ba polémique. Bino bokasa ta sila o boluko kote la ba polémique. Sila pa oluka bato ba natala. Alors, je n'ai qu'à te moutuka pour finga qui pour n'anga tika na zoena pese na tie na poste. Ebomaka carrière, il faut coup. Ebomaka. Rando ebomaka carrière makasi. Elo ba comédie belé ba ebité. Tomonaka papa Ibutu. Papa Ibutu azaka so Bellevue a commis film. Ata leki na film ote. Même après des films au mona ya oleka. Ba otie ata sentinelle. Bo mona ya oleka. Ba otie ata muta cuisine essentielle a leki a juma par na ye. Papa Ibutu atala a joua suwapi. Bo ma carrière. Likola ba rando na bino. Bino ba o nan bozu possibilité te ya kosangisaka 5, 6, 7, 8 bosa la tournage. Bo kangamana bato. Ngaso nazaki comédien. Nozala bien à Sila. Nozala bien à Bellevue. Pourquoi? Parce que ba benganga a on joué. Ba benganga a on joué. Non tala na ba rando te. Ponana posa ngai pe na gagner quelque chose. Mais lo kwana ba comédien bele boye ba ngote. Bo mi pe sa position ka nesika moko mi pe si ovandi. Mame étoile ye wana babenga ki yake ko jouer. Mais boye ko luka bo kanse do bo longoli na film o bo benga ki mame étoile jouer. Banani ba super tibino moko. Mais mame étoile jouer déjà mbongo na e. Pour nini ba leader boza contrôlé par ba fan. Ba chroniqueur bazo diriger bino. Ba fan bazo diriger bino. Ole bino ba leader bo diriger. Ole yo leader o diriger batuno me batuno ba kumo ponelo batu mama ko benga ote. O boya ka shooter. O me yo moko ebi kete na casting oyo. Na pièce oyo. O boy so na tia jouer a jouer rôle boy. O boy a jouer rôle boy. Boye belo kwa na te. Boko sunga na te.
ba comédien so botika rando liboso boko sunga na te boko salisa na te na vie. Bozong sata bolingo oya kala ya série o boyeki koluka musala. Bozo pe bolingo ya kala série o boyeki koluka musala. Bozo bolingo na bozongisa ngo. Série o bobandaki ko dépendre na ba producteur. Total émission mo a Jérémie Alobango. Que Belvia bando laksa bango ndeni boko koma filme, Belvia zo laksa bango ndeni batiaka bat na casting, ndeni batiaka bat na scénario, ndeni basala raboye Belvia bando laksa bango. Mais ce qu'on lelo balukele epoani. Balukele epoani. Baloba le linge sale se lave en famille. So bozaki na ba problème boluka bobongisa. Beaucoup m'ont créé ka ba groupe. Oh, koto akani moi 6 personnes nae. Oh, koto akani moi 5 nae. Oh, koto. Et le koni les ozanga bino. Bo soko la mitema na bino. Bo longola nyonsu ya mabe. Bo zonga ensemble. Imagine pièce de théâtre. Ekoti Irsil Pechanga. Ekoti Dinana. Ekoti Bellevue. Ekoti Sila. Imagine pièce de théâtre. Ekoti ba on 4 wana. Na ba papa théâtre toye tozu ba papa lent tozu ba papa Serge. Imagine pièce moko ya théâtre ekoti vraiment ba icône mboka. Théâtre ane ezalandeni. Bo imagine. Bo timba. Ba comédien bo timba te. Rando e foot a binote. Toyebi ke po botala mesengeli mo ba débat bo ezala po botalema. Mais ata peso bo sangani toko tala bino kaka. Pour forcer biso te kota la bino. Total la bino avec amour. Total la bino pour biso tolingi total la bino. Bino bo forcer biso te ke bo tala biso ne total la bino pour tozaka moko boring. Mo tozaka boring. Manka fe ozane loko sala tena tala nanga pièce à théâtre. O tepe pièce à Bellevue boye ete yo baksio mayele musuna mutu. Bolo mwana buzoba. Marie-Jeanne koya lisute soko yoki ba yeko répondre en tout cas zana o mama koya lisusute soko zo répondre bangote bangopi bakoya ko finga o lisusute. Alors merci beaucoup na bandeko bolandara biso to yaki penza na conseil nga yaka nanga na conseil. Na yaki na conseil pour notalisa ba comédien nzela o bokota wana yaki toko te bozonga na nzela malamu. Bozonga na nzela malamu rando o esa biente. Timu komsubo yoka o moko atindela ki batu baboma muninga. Moko atinda ki bakulu na baki timu komsubo yoka moko atindela bakulu na baki ko boma muninga na a lire oyo théâtre congolais et komanango eza vraiment kitoko te. A lire au théâtre congolais et komanango eza kitoko te. Il faut ko timba. Il faut ko timba, il faut ko changer. Il faut qu'on change et aux amalamu. Merci na bandeko bolandara biso en tout cas. Na otike la bino to landanano. Moi, likambo ya mukie to landanano. Moi, ndenge Marie-Jeanne penza atomboka ki. Azaki penza na droit na ya kotomboka. Par rapport ndenge bafinga kie. Alors bandeko bolandara Irsil Botelo la TV. Si zambala liboso koti na chaîne na biso. Ou s'abonner, ou commenter, ou liker, ou partager. Partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez sur Messenger. Et quand vous abonnez, activez surtout la cloche des notifications pour ne pas manquer ma émission. À la prochaine. Aimez la vidéo. Bye. Baolinge tipo ba mone azana poka. Ok. Do ya moninga muteme vindo. Moi ka soki batu baselo makita kwa. Skolo nga compagnie no mone na kiola mone pembe na leanda ya pembe na Bellevue kandi boko taki peso ensemble cérémonie ambiance bobo zaki yango wana. Ouais. Kaka ye kutu. Pona mwa mbali wana théâtre biso tuna tournage mko na tuka ka ekutu et si wana ça net mwa kolela nanga sambitika mama to boma mais le mika to famille sika to boma to so ke ngana epe le kai nango pe tangi bandeko o beta pe lisole ba ba beta ka kwatika kwatika oui na beta ka ba biloko na fa po atika ba biloko o sala mais loko esprit netika na ngola ah ok po moi kat tema ko batona mibali bamba msusu admana bango bazai bakamumakambo bamsuku babiku kufa pe wana nda kufa o wana skolo kwa kufa ifa kinde sko Angola po na kai lisona na Angola babifo ke d'Angola po basala délivrance que ce na cimetière kwa sape muto ayeba na pe ake na cimetière ake ndesko yo kolela po tema bazwa molimo na ye kwa so ake na cimetière en tout cas bo aider ya ba fan ya
il y a bijou la reine boy de vraiment qui est de loin ba cancela kama mbongo po sunga e moko kokate taka oncle ça ka mi meta mo Dubai ça bo mais abisi makamna oncle alobi oncle mutabakisa ngabo maya ngabo mwana ye oh mwana ye azane na makambo wana te oncle na yo me makina Dubai wana ba ngolo soni oncle bi na ngolo senta ka mo na bino oyo taka monde na bino oyo obeta batu apo okende poto ya bebisi makambo na oncle azamba kisa ngabo maye ngabo ma mobali na ye pa boya ki pa moni na kondumba na makambo ba seka famille ko binisa donc ezaka pasi mais bo kansele mbongo po akende Rwanda akende ko luka basala nzambe kuna baki na cimetière mais Marie-Jeanne alobaki bien o akoya ye pa koya ndeyo ye boye c'est que so ye pa ye yo po ya lisusu to koya penza soki esengi ke ya kofinga tofingani en tout cas koya alobaki turo po beta na pena makofi ah ya makofi alobaki en émission abitu so bobo ranga château ximbité bokutani bandi makofi na otamba na bijou la reine na sala yo le côté ni to moninga fête major yonde lokwa ba beta bino limbele OK bomoni ngo bien en tout cas sou na ebite Gabriel ke ko lia pa Renate yanga nini Gabriel kaka ndengo bomaka batu yango na ti lelo za na susika ko manga na Marie-Jeanne o vanda Renate oza na mobile na ya pesa o valeur kokota ba bêtise musu te ba kota kona ba bêtise o vandi pozo seka OK kokota ba bêtise musu te on est un message zo pesa il faut Gabriel a envoyé du diable OK kokota ba bêtise musu te yo nzamba pambola yo mutu sa za o seka na ndako no mais a o sepela na yo te libala na yo pe ye ba banda théâtre kala Gabriel ba pona yo yebi ngano to solo yebi OK donc polanda ka ba prestige musu te oza mwa no zo melisa libele ozo melisa mwa no libele asana o bébé vanda sala makambu no ba projet na yo za ngo sili so sili okembo kana siko ke vanda so osa makambu na yo mutu sa sepela te a lukani asa elo mo pa luka kabona batu ozo comprendre siko vani na yo ka banzo ba e ba invita ki batu te siko nini nga ba invita ni yo Marie-Jeanne na ki mukala te na ngande sino te na zanelo kwana te nani asa Gabi yango Marie-Jeanne ya bo sona na Gabi tout soit na yete nkela makambongo yana bisi na nene botai apexangate apexangate Gabriel te donc tokende nanu pe po na moni na respecter pe mingi tokende nanu pe bongo na Gabriel na bijou la reine OK quoi ba signer bon mais mango pe na bongo to soit na public to soit na pe nanu to soit na nanu en tout cas mais ya bien soit na mabe ça na ba prière o ba ba prière te na ba prière te c'est ça ba prière ngapi na ça ba prière OK yende mabeni po akota ba prière bonganga na kota ba prière bonzambe na ba pasteur OK nzamba leka fort nzamba leka makasi OK ba oya boma wana bango ngana za nyongo nete na likambu nete ba prière ne ozwanga ba prière ne ya mabe ezwanga te baba le salaire du péché c'est la mort mais en batu musu ba kufa ba précipiter li wana bango. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Naya Willy Mouché Nicoda Mboka Balobio ya Willy Mouché. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet.